maçon na lota même si mandota mabe. Yo do kosi ngai. To perdre bana mi balé. Awe bisange poto gagner vie. Na ki oyeba te lelo ekomi na nga boy. To sala ka kopi na mwasi na ngai esimba te mwasi na ngate kaka mikate. Na ke koluka nganga moko boy. Ye. Papa tala ngai ko tala te. Na bisinga ke. Tala ngai. Na yela ye maya bibembe. Na pe na tali ke lokola nga na sokola na nga bibembe. Ye moko ayebi ke nganga yebisa ki ye ke ndengi ya ko travailler nango. Nganga moko alaki na kati to sokola ki na sokola ke bembe. Fana pese mai yo to pese ke bani me na pese ke sko na bosa na pese ke mai ya nganga. Ba sokola nganga. Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ. Ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango. Église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris. Bato ba blocage ba yaki ba biki, bato ba maladie ba yaki ba biki, bato ya AVC ba biki, bato ba hémorroïde ba biki, autiste ba biki, bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé. Après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambele lingai na trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des aki wana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te. Kaka su na telema ke il faut na fanda. Mais ce que na komi kotambola na kotelema ta journée mobiba. La kolobeza pele. Nzambe azamu nene makasi. Ngamo qu'on a ça témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On tient très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba ozana po nzamba salima kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricien, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas de solution. Quand on a qui témoigne à Maman Thérèse, n'a Maman Thérèse. Après, on a papa Moïse, n'a pas été mais comment à un aéroport à rappeler n'a pas eu que suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, n'a même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas yaki na 3e fois, n'a même qui bana, maman moana, malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala de muteleki. Au moins la moi la 4 ans au Sengo, Dini Osala na Semoul. Donc, la commission Zambé, parce que, bah, suivi n'y a pas pédo, machin, bah, pédo psychologue, bah, pédo, et ça coûte trop cher. Et puis, il fallait qu'il y ait des va suivre, il fallait qu'il va poser diagnostic. Psycho, bah, commencer à un ping-pong. Si on a qui est pas un psychiatre, n'a dit que, bah, lui, n'a pas tinzing à poser diagnostic sur moi, bah, finalement, c'est quoi le problème? Au moins, là, non, qu'il n'est pas un psychomotricien. Bah, comment tinda tinanga, bah, so, pour qu'assurer, bah, il y a un basa la tête. Pour, bah, basa là, et ça, sous yangote, donc, bah, moi, assurer, bah, poser diagnostic et assurer. Fait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme mais siko tellement que moi na a commis conscient a comme ba makamunyoso po na zeki même ko banga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to joyeté donc moi na commis propre donc incroyable donc makamunyoso et ça accéléré na niveau moko gamba La directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter Maman Thérèse matundo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto tu peux prendre 7 ans moi la prière parce que jamais ce qui moi si tout mon bas azobota te ndi yango ko sala keboka bwana eloko nini oyo usenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini
sur Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom, Balinga Mekat Nankolo. Merci beaucoup na Bino Bolinga Bisso dans notre émission à Bravo Jésus. En tout cas, que Dieu bénisse abondamment. Abonnez na Bisso partout où vous allez, pardon le monde entier. En tout cas, Kole Soumasi à Pambola Bino. Merci na Bandeko Nyoso. En tout cas, na scène la mingi Bandeko Balinga Bisso. Bon partage à l'émission na Bisso. Et puis, tu es dit que Makamuza tellement belé au Iwapi. To côté à Kabatanzela et Tandaïke. De Moussala au Bisso, Kola Bengi Bisso Yango Oyo. Moussala à Bravo Jésus. Surtout Fanny parce qu'ils ont un problème avec Bayakanango. Tout ça censé traiter le problème parce que même les co pas souffrir dans les Cameroun a se retrouver dans les Cameroun et bandeni alors que ça sorti dans les Cameroun. Merci na bandekonios. Merci vraiment. Kole Soumasi a pas moi la bandekonios. Je crois votre prophète Eric la santé maintenant ça commence maintenant à évoluer en tout cas je crois déjà si tout va bien maintenant on va prier en tout cas beau zéla vraiment non parce que mon Toeza n'a coupé marano moi mingi. Merci beaucoup na notre équipe technique. Ce moment nous saluons à Makito parce que il y a des caméramens au bazar professionnel et en tout cas nous avons pas bango ebele nous avons pas Israël Monzo à mona Jacques Milambo et puis aussi Zambé à mona encore une fois notre cadette il y a chez Bisso Télévision on a comme j'espère Kachama en tout cas tout le numéro makasi nzama pambola yo nzama pambola ko notre déterminisme mon solo sans oublier encore notre cordon Eliash que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment avec un grand travail que nous sommes en train de faire avec vous Nabaka bravo Jésus c'est une famille na bosanité louange matembo na bosanité merci beaucoup na assistance na yo nzama pambola merci beaucoup je crois tous en ndekomo kwa mosi awa aye vraiment elle a vraiment des problèmes oh yo pesa ko lekela ne babaka tamola mokili yo mona makambo il y a toujours des problèmes et des problèmes. Mbote maman. Mbote papa. Boni. Bien papa. Yoza malamu. Nazaki meti. Zaki meti. Comment on a? Grâce. Grâce. Ok, il y a grâce. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Tout sambeli Zambé ya makoki na nyoso, to pécho merci. Tout ce qui moment où na salo boko na yo, zala mettre absolu début jusqu'à la fin na comment se par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Maman grâce. Papa. Oui, tozo kayo. Pendant ça va problème aux déranger ngai. Na pete bana nga mibale. Penga mona zotambo na nzela batu bazoyebisanga na zolumba solo. Et on a pas na ozulanga solution. Ozo komela nga na zoyeba te ezani. Na lamba mikate. Na ndako lamba mikate na nga na te kaka. Mobala yo pesa nga ideke po bando teka boye. Pona sa eloko moko po tozo ata ba bien mo bwenenge tozo bota bana biso toza na mapangu ba biloko na yaki ondima na yebaki ida yaki na ngote ekomela na moma mo boye so na ngina bimisa mesa na teka azwi ma ya bwaki pembeni ya place na tekaka na komboli mususu soki nazobwaka mikate na bwaka mikate na dinsi mabongo na kati pati ya mikate na bwaki na kobana mikate retard mais mikate na ngai eumela te ezo sila dona teka même si bato sa ba pembeni ba comprendre te et ki okoma la journée moko na lambi mikate eteka makite na ko tika na mikata 1500 na zongi na ona ndako bana ba uta classe ba singa mama to sana nzala ngana isi mbo vanda bo pasate na lamba comme ça bolia na zoki bola mikate na tena mesa vike na koti na cuisine na zo lamba bana bazwi mikate balenga na yebaki te tolali na butu vers ba 1h 2h to sutuka boye bana bazaso invité bana bakufi na tu mobali bana nga bakufi boye po nini mobali alobi ye pa yebi te bana nga pasi na motema na perde bana nga mibale mpe nga mona azotambola na nzela bazoyebisanga na alumba solo naye korezoner na makanisi na nga ayaki obetela nga lisolo ke mutu oyo apesaki bamai aza kamaradi na ye me natikala komona ye te na ndenge basola na ye nazwa limero na ye natia na telefone na nga vike bana baye kokufa nayebisi mobali baproblème nini ezokomela biso na bana toperde bana mibale mobali abimi alobaki eluka solution ayeba nzela nini bana bake ti lelo mobali azonga asu te e naza na pasi na perde bana mibale mpe nga mona komi kolumba solo nayebi te soki nini ezokomela nga nakomonele wapi
Est-ce que vous avez tant que benga mobile na yo azo yamba pe téléphone? Nazo benge donc zo sona zo yamba te. Ibongo famille na ye, okenda kuliki na famille na ye. Famille na ye herba ye. Balobi ke ndenge ni yo koloba ke bana baleki mikati bo perdre bana mibale. Foto lukato ye ba nini o bana mibale ba kenzela moko boy. Depuis ba kenda ti lelo bazonga asute. Na bibo okenda ko ça quand même recherche na famille na ye ko mega pe ko yeba. Ye mutazo mona na te. Mais famille ne faut que ne peut ko na famille na ye. Balobi ba ebite esika nini oyo azali. Tu vois ngo ye atolu solution. Solution netini yo ko tolu kilo solution. Solution na ngeza bino boza ba prophète. Bosela nga prière na zwa kimia na ebanzela ni bana nga bakei. Na ko pede bana nga mi balete boy ona ebela te lote nga mu mama ba ko mo be nga mama ndoki na bomi bana. Na ebinzela bana nga bakete. Mais vous avez martelé biso a pozolota sur bandoto sur une ta photo. Na zolota bandoto mabe. Banganga bazo bimela ngai. Azolo ba biso makila na biso. Ba melango ya pamba te ba sela ngo ya pamba te. Faut qu'on en intérêt place on a ce intérêt on a zo comprendre intérêt ya nini. O ba on va bénéficier pas nanga. Ah, maman. Yo moneka mobile ya kaka na mai bo. Atika we biso place mai azoka te loko mo te. Atika le sa place mai uta te ki ala kisanga na zo mai ya. Boza peut tenter entre que l'homme et la femme mais pour solo là et en tout cas papa ni na oteka mikati na reta mais na moi mikati ke na repris mai yango yango apeza pa mai nini. Ozuta ko tuna ete yo no ono la ka mbongo. Nazo we la ka mbongo papa. Donc oza mena oza na maboko tukena na bana te plus mo pe na bana te penga mo batu bazolo bananga na zolumba solo solani ozolumba batu bazo bana bango ndi bazolo ka solo ana papa nga nazo ka ngoti ozoka ngoti nazo ka ngoti mais quand même numéro mba nous oleka non numéro ezoleka numéro ya camarade ya ba camarade na yem taper ça ka mai wana ona zala ngona zo bien zo sonezo ya batia camarade na ye Comment ne taper ça qui mai wana mais boy place mai utaka te mais place mai utaka te to bana ka bali mikata 1500 bono somba ba kufi bana ba kufi sur place vous bali pas bimia ke na ba la bimia ke ya su aka pe su te sondolo ndako donc pour le moment za yo moko na zanga moko papa comment ça mobile na era passe ya osondola moi si en tout cas bande ko balandi zali pasi ya koyoka lisolo oyo ndeko na biso moi ça zali koloba je crois ça fait vraiment très mal. Il y a qu'on perd des banamis baleka et puis mai place où t'as yo évité. Il y a on a eu ça bande ko papa na bande ko maman surtout bande ko maman. Toi tu prends seulement l'argent de ton homme comme ça. Ou et place mbongo où t'até. Surtout bana ba so balingi mbongo ebeli donc. Mo bala ka mbongo osui. Ou et bito retourna te papa mbongo ye ici fa pese mon kanyi munoko. Ici fi ba akanyi donc yo na vie na yo ka bo. Mbala ko ako initiation sans que eba. Et là, on a terminé ma jeune couple. Surtout dans ma jeune couple, le cambo dialogue au soleil est très important. Voilà. Pour mon résultat, elle a perdu maintenant ses deux enfants. Plus c'est Maïouta. A habité, kaka mbongo. Mbongo. En tout cas, que Dieu nous aide net ma biso notre totalité. Nzamba pesa biso batoyo. Afa yeba mobile na ye papa mbongo ozu wapi. Et au salut musala nini. C'est important. On est de boye. Et puis mbala kimi. Tu éviter à kimi nini. Problème ni à kimeli. Tu éviter. Bago ben mbal téléphone son azo yambate. Et puis tu iso yambate. En tout cas, ton aspect publicité na simanango tozo songa. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243
18 89 886. M-Pesa plus 243 82 01 22 226. RTL Monnaie plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci, Bandeko Balandi. Tout dans la sport publicitaire, il y a Orphelinat Bravo Jésus, tout ça dans la Via 27A, ils ont commis à Matete, dans Banono. Nous avons Bandeko, en tout cas Bandeko Ebele. Nous avons qui, Batube Babenga, Papa Eric, dans 11e mois, Tozoya. Dans 11e mois, Tozoya. Mais avant que tu aies un s'il te plaît, na supplié, surtout papa, maman, Ozomonanga, Ozotalanga, Ozo promettre que, Oza Awawa, vraiment, ce que Betty tourne à Orphelinat Bravo Jésus, ça me fera tellement du bien. Et puis nous avons alors pourquoi tu as bien amené kuna aucune condition à bana ndenge bala bazali ko vivre et gloire soit rendue de maman moko na benga ki abenga ngalo papa ngala zo responsabilité bana mi bali na tangi sabon nzamba pambola yo nzambe pena pa maman nzambe alola mona pa pambola yo que Dieu te bénisse abondamment na otanga comme le problème ki papa kotanga to comme na ngate et puis na ozela payo ndeko na ngai nyoso za mutema malamu na ozela pe maman mave na ozela pe bénévolement bosala musanza mboza te na opambola bino s'il te plaît. S'il te plaît, s'il plaît, bino. Mon maman, je vais la mibale. Il peut se jouer à moko. Monsieur je moi, pas jouer qu'un gamin dans la liqueur. C'est foutre la na foutaka nini Orphelinat Bravo Jésus. Na foutaka pour bana bala mala. Monsieur pas jouer nga courant, nga imai, nga bo. Monique et ko lembisa. Moi musala ngope ko sa biso mala makasa. Na zo senga na ndeko nyonso. S'il te plaît, en tout cas les canaux zamboza te même pas na Kinshasa. Même na Kinshasa batala ba Bravo Jésus. Na senga ba ndeko pa Kinshasa bobenga nga na Kinshasa wana. Bino so bobenga nga wana. Les cas na Orphelinat Bravo Jésus salango nzamba ofungula makamno oza nango besoin. Merci beaucoup. Maman grâce. Papa. Toujours mobile na yo. To benge to jouer. Yo be benge aoyamba ote, mais biso benge ndé. Asa combien de banak bima manna ko ça combien de temps? Cause na ta ba 2 mois papa. 2 mois. 2 mois. Banda bimanda asundola obongo. Ambali mabe. OK. Tout naie pourquoi zoyate beaucoup de la biso ndeko mobali ona rapidement beaucoup de la biso bote papa bote non d'abord yaka papa problème ni mais contraire moi en musala ezaki non avokota il faut battre ba micro et puis nazo mona ba caméra comment on a papa comment on a Shaggy. Le papa Shaggy, non? Oui. Papa Shaggy. Ok, ils ont en place à faire le papa Shaggy. Le papa, oui, ben, ils ont en place à faire le solo, la zone place à faire. Et na tout, parce que na monier awa, oui, ben, il naie. Pour nga na li mamba contrat musala awa, na yego mona mamtusu awa, il faut battre au micro et puis na moni ba caméra et puis na mona la fille là ici. La fille là. Toi tu la connais pas? Hein? Papa. Ils ont en place à faire le contrat basala ngbo, te contrat basala ngbo te mate fananan. Et papa nga ina banane. Est-ce que boye ba ina ye? Non, ngai na yo to traiter mangba biso mi bali no mambuya mutuka abupia makamna e concerné ote. Yo ebie. Mais papa nga depuis na bandi musala ono na mona marambo na monia. Tenga la tunika question yo ebie. Toi tu la connais? Na yebi mais. O yebie ndenge nini? Non, mais marambo on est allé tenga na li mambo musala ah. D'accord, fana kapito solution musala. Ah. Papa, non, papa. Comme ça. Papa Shaggy. Papa Nangai. Papa. Tout solo la pida. Mais je vais nga mama musala. Soki na bien ah, eza mama musala. Et puis na kokota nga na zo mona na nke no bala tira ba micro. Et puis na koma awa na mona ba caméra. Don na mona toza ka studio et puis na moni moi sur awa. Engela kisani. Comment yo banela ka moi sur? Tu as un problème avec elle? Mais nga ko dozo ka musanga ndi parce que na mona moni awa. Kasi yo fan episode so mamba contrat so si so bloqué. Le ko la yo yebié, mon makam na yo on est lingate. Yo fan da to so mona contrat, c'est fini obimo ke na yo. Bon papa, solo la nga mamba contrat n'est plus rapide et puis nga na kinde. OK. Papa, el bosso d'abord merci la présence na yo parce que biso to zuyo to bengi o yepembangu, merci beaucoup. Moi la moi sur yo be lendeni.
Papa, na bisa ki bien ke na eli makambo moi souhaité ke na yebié. Wala eza makambo na nga et puis oza moi si na nga nduza. Na ndaku bon. C'est tout. Oh, aza moi si na yo? Moi si na. Oh, mon Dieu. N'habite. Pour makambo ya beteli biso na mambozolo bezo concorder te. Makambo beteli bino? Oui, oui. Oh. Makambo ya beteli. Est-ce que yo za ndako? Papa, na yeli makambo ya musala, nga na yeli makambo to tu na nga soki na zala ndaku to yebiye, na biso ke be na yebi aza mwasi na ngai. Makambo wana etaliota. Sikoyo, y en a une question. Est-ce que ça m'a bien? Un homme marié, c'est la personne où la femme a kata ndaku yena mwasi na yena bana. Tant qu'on te dit que ça mwasi na. Non, papa. Papa. On s'est prêté pour comment? On s'est quel genre mobile au prêté le Hein? Na lobi hein ozanga ndako mais les ndako parce que ndako nanga ofana ndako na yo oui futaka pe ozape bien na ndako yona mwasi na on boza pe na bonne relation boke malaka la somme na ya très bien c'est vrai papa na biso bien wana eza makambo nanga eza vie privée nanga eza makambo nanga yoko motu nanga soki tozaka ne malamu to tozaka ne mabebo wana kutana zo comprendre eza nini expliquer ngano eza nini est-ce que yo no lingaka ye nalingete po nalingaka ye mwasi nanga epa na bango bayebi nga epa na biso mpe bayebi baloba balingaka motu pour les malheurs hein? Pour les meilleurs et puis pour les pires hein? Dans la souffrance aussi dans l'abondance est-ce que réellement yo lingaka mwana mwasi oyo na biso bien nalingaka eza mwasi na ngai c'est tout yo oza uti na directement na ndako no ye awa yoko motu na ba question belé na uti ndako na kuma na ndeni yona tuni yo ça non nani si réellement utenda kuna yo olie nini na la milieu oui na yaki apo tu nanga ba question belé te tout comme si ozana ni ceux qui journaliste awa pour nous poser nga ba question nga na ele mambo sala c'est tout et sili ozoka bino mbele boza mo sila mobali bisomba yo lobi aza mo sila ko to comme so mo sema ndeni mais na écoute bino mbele boza pe biso ko saka na ngati saka na ngati wala saka na ngati wala saka na ngai yele ko pa la fille boza nga ba attention mais papa on met moi c'est comment papa donc yo ne mo bali oyo komi ko doubler mutu ngala ngo doubler mutu mais oui biloko bana parce que comme na courage ko telemela nga après ko pende bana ngani mbale o mono futa nga yango yo no kosi ngai yo no kosi ngai na pende mala ngani mbale mala nga bagei non s'il plaît maman grâce ninga bala tama batu bala nga luma solo maman grâce fanda maman grâce fanda s'il plaît pourquoi ça ne come pas battre bon toujours parce que on a ni pona célibataire papa on se to lukiango nga moni yo to lukiango o po ndo poser la question tindaku ou ndo poser nga olala ki na ndaku comme si yo oza non nani pa na ye o ndo poser nga ba question nga lele maman na pasteur na ye oza pasteur na ye oui na ba logo za pasteur na ye nga la ki pona bondela wate yo mona nga na ye ki na oluka pasteur to na ki pona maman musala d'ailleurs makaka bato boye papa na manqué ote nazo expliquer une vérité d'abord au koti a obi la vérité zo mona mabeli po yo na lobi au koti d'abord bi ke ngane to mo samba yo ka ngane to mo samba le wapi mais ako matila courage ya ko telemela nga simbanga parce que mon présence na yo na telemela yo ko kufa bala bakuni bala de pote no kima bala mi bala na pende bala ngai fana yango mo pata sango bala bakufi ngam na bomi bango non papa so ebenzela bana bakete ovanda ndako olala nga mpenga bango molumba so nalota meme si bandota mabe yo ndo kosi ngai ti okosi nga na pende bana nga mibale s'il plaît maman na ngai papa chéri tosoka kwa mibale zona place ofanda s'il plaît pardon papa na ngai pardon en tout cas il bosso na singina d'abord pardon zona place ofanda papa yebisanga makambo bengeni nga zo place ya kufana ka tosola ngamba biloko ba bêtise ya benga ko non zo place ofanda fanda na place ngamba peso place nga fanda papa na fanda ikuna na moni pelo kwa malungo ya na lobi boy to libolo balanga kaka o ulala ngi na ndako na bite ozotu nanga ba question na pona nini bo yo po na ngai ngapi na mbali pona nini mais écoute bino mbale okuti biso na chambre mais ah peu boza peu en coulisses na zo mona ba caméra comme c'est sa chaîne siko yo so mona batu bozo bana batu bozo sanga en public na miso batu
Papa, na somo lelo malongo zo bisanga. Na biso na place ofanda. Na libérer na moi, zo place ofanda. S'il vous plaît. Papa, la pêche 2 minutes. OK. Tout ceux qui na moni OK na ngai sous gauche à droite, nga termine na bimina ke. Te pardon. Yo ba pesi 2 minutes. Mutu kango pe na somo na. Na lobi zala na kimia papa. Biso tozali na chez biso wenze. Biso to na chez biso wenze. To na mutu kamba oyo fumene olivrer ba biloko. Nde yango le toto sala. Notre chaîne Fanda. Papa kozonga so ba biloko to kenda ke kozonga ki wa pia. Il y a Liboso d'abord, na Seigneur d'abord, pardon, il y a Mibali aussi. Na ogi madame na lobi ki beaucoup fait les bandes, en tout cas mes condoléances. Mes condoléances d'abord. Vous bon répondre non? Papa na soka loba na soka. Madame, expliquez na kimia, s'il vous plaît. Oleli mingi, ozole la mingi, c'est pour vous attention premier ya. Yo. Muta bengi show awa à principe, ils ont aussi na yo. Vous en combien les bassi? Je suis batteur. Bon, OK. Maman Loba. Moba no yeyo. Mbena ngayo papa. Yeyo ha? Pour ya bengi abi cette fille. Na peut so 8 filles za wapi? Mbena ngayo. To pede bana mibale. So to pede bana mibale eza na nzela na ye. Na ndeko teka mikate na nga na teka mikate na nga. Na teka. Awe bisange poto gagner vie. Nana mambu fona sala po teka makasi mikate. Na yo ebate lelo ekomi na nga boye. Akome ngoyela ba mai bibembe mobo esope ba mai nini asopela nga na se wana na komboli mususu tana bokali soko zo beta pati obuyon bo odinisi maboko na ko bana mikata ta 14h à 16h ebete mikate fo esila na teka comme d'habitude ezaki na les journaux ngo etomba yike mikate ezongi ya 1500 na zongi na ngona ndako bana ba place Oh, papa. Mais tu n'as pas le bateau, papa. Zera na passe na mtema na pede bana na pola yo. Na pede bana. On va s'emboucher papa. Mais yo que za mosi na yo. Non si perdant. Non non te ngala linga nga basi ba finga mbali bazoba te. Là vraiment non. Là moi je t'autorise pas. Non t'autorise rater. Mobala razoba te. Après bana ba ko isanga bazo kanzala. Nesi on va passer na sela bino na cuisine bolia. Vike na koti na cuisine na sela ko bana balia, ba moni bola mikate basi mikate balie. To lambi pe to liesu bilo to lamba ki to lali na ba 1 à 2 heures. Bana bala musanga, basu ba la musinga te. Nde déranger na ki na bouger bana. Bana bala mukate. Na la musie na leli bana ngatange mama souci passe ba mbe na pete bana. To kundi ba depuis to kunda bana ya kima. 2 mois. Kena keluka solution ke na ebanzela ni bana ba ke 2 mois. En fait soki yo benga ke tembe na monete na misu na ngai. OK. Na komo tambo na nzela ba twezo isanga na alumba solo. Mais ngamo na mi yo ka solo ngote. OK. No la na butu e banga ba komo bimela ngai. OK. Ona ebela ta mutu na makolote. Na nzela mobile. Donc nega do banda kinda 2 mois lelo na mona. Komona nino so na mona na misu na ngai yango. Ko so to bengi. Soki te pe ngai pa. Ga mona ni pete. Ya ba ko luka akoka nzela to na so bana ba kufi nini. Oui. Ndeko kepe libela yango. Libela yango. Papa Jacqueline. Papa na ngai. Solution ke ndako luka solution ngo ya bana. To ko so résultat na te. Balobi nini? Hein? Ok, nenga ebiso bon. Yo qui c'est là parce que yo lobi que kino luka solution bana mo c'est 2 mois. Là so rendu après 2 mois peut-être comme ça il faut on a résultat maman ça a besoin pour yo pour promettre que na ke ko luka pour na ba place bana ba ki. Wana première, deuxième, ba mai o bana ko yela ba mai ono zongo wapi. Mais tout n'est ça. Mais ngana ko tuna ndenge parce que mtono yeli ba mai wana. Ya ono tengene mikate. Yo bi foso mo pango foso bona boye ndebo no yeli ba mai. O tiko ko expliquer ba mai te. Et na ko tatone akubita ebite somaliza ba mai bibembe donc na ko tatone. Papa. Na titwe ba comme église, to ça na église wana? Hein?
éviter ceux qui n'ont pas parce que ça bon ezaki na ngoma ya bibembe te soki ndenge nini azoloba wana eza à chaque fois ndenge tosala kaka yo yebi ndenge nga nayebi te mpo nazala kuna te obi nga nayebi ndenge bon omoni lelo mpo omona keno makambo na yo hypocrisie yango naluki mwa nzela moko boye keno oyo ekosala keno to avance namoni keno pour tout avancer bien eza keno il faut toluka nzela moko ya motuse po esala biso keno tous un peu riche pe na mwa bambongo eosala bien bambongo oluka toluka banani ba yo totinde ngai banani ba oliamo famille na bango mutu apuyeki ngai famille na nini yo le bito luka ba bien pour la bana bakoti mabe na chaque fois olingo bala mwana ngai te olingo bala mwana ngai te ozi mwana ngo so dépose yo tiena ndako mais bon ngana sali nakine pa camarade na ngai apesi nga solution apesi nga po ozwa mbongo na vie yo na mwasi na po bo réussir il faut travailler au travail boye nini elo ni ozobomba wana la mais ayebi si yo déjà comment ndenge to ndo travail siko olingi siko ngalo ba to réussir te oluga ki obala nga me bana bakoti mabele omoni sikelo to perdre et puis 2 mois libanda mwasi yo oyo so ça qui prédote bon on a okota te po na loi déjà biso ya Kinshasa to na loi na biso ya Congo so de faire na mona bata mwasi pendant 6 mois directement l'état a confirmé attaque l'homme et la femme donc loi na biso ça bongo loi mboka na biso mais bino boza de plus que le bois d'un instant là je pouvais pas okota ko ba mangambona te mais maintenant yo 2 mois ngoza ki wapi ndeska mwasa linga yeba elo nini kimission ndako yo kimission ndako parce que na kuma mona makambo eza su normal te moi ça komi kolumba solo et puis na perdre bana mi balé kaka na 2 jours quand la perdre na buzomba na ndo perdre bana mi balé wana on a kize femme na bango nini mais na koyeba ndenge ta kuza famille na bango famille na nga nzela ya tambolaki famille na nga nde ko pesa ba mwai po ya ba client mikate amona ka risque mon côté mais ne comprends te que non bana ba kufela nga kabo ya ko makolumba solo nda wana sundo yi mwasi po mwasa lumba solo mutabongo kufana ne ndenge mutabongo fumo kufana ne ndenge akomi kolumba solo makaya bukutu bien. Oh papa, il faut pas dire ça devant le bon vous avez humilié madame Naobo papa. Oh, il y a pas prêter papa. On a expliqué, il y a on a expliqué. Hein? Comment on finit moi c'est un niveau, moi j'aime pas. La fille était na. Lelo comment finga ngaso. Lelo songa batwa comment kima na nzele za pola yo. Oluka to luka via venir abana wa bibana wa liambongo yo ando luka. Ça va maman, s'il vous plaît. Je crois pas que balandi pour le problème oyo papa en tout cas nous avons besoin de moi si na yo awa bozonga na ye esika bozana ndako s'il vous plaît okoti Mario na okota ki Mario et puis na sala ngo na finanga bosko ti ndako no pomo salo maga solo ce que so lelo mo so la beli makasi na moyo ko sokola ete ya. Mais sur le combattant niveau, on a été une des fois la solution à la solution. La solution arrive entre l'homme et la femme la solution. Tant que l'homme est tiki qui et pour tiki na choc, bana ba to kufa bana mba ba to kufa, o tiki na choc. Comment on normal? Mais dans la côté qui a été comment il y a zulumba solo, na éviter ceux qui ba mai oyo, to ndé ko bois kawana, ndé yango esali bongo to koma parce que nga mutu apesa ngai initiative les camarades. Même yo mondo osana yo mobo yebi succès ya ba mai wana te place yo yo mo yebi ngote. Eza loko to sala ngo comme d'habitude. Et simba kana ngo. Ayebi bien, ekoti la biso mbo. Mikatela la raté. Comment que est arrivé que non, il y a comme kolumba solo et puis bana ba kufa. Ngana yebi makambo wana te puis na yebi côté outi peut-être. Mais ngana yebi chaque fois que non to tekaka plein salama. Bon, nous avons besoin, je crois, de mais nous avons besoin de comme conseil.
en tout cas cause décision ko tika moi sona ninga pasi ya ko kene ko tika ene ninga pasi ko simba te parce que c'est ta femme. Moi si quel que soit ba erreur na ye, quel que soit ninga zaleli, tu peux pas commencer la banner parce que même yo se comme yo tika ote. Pourquoi pas si pourquoi na ne comprends pas te pour ni sera moi ça comme na pasi mi bali bakimaka mais ce mobile comme na pasi moi ça zara toujours on ezanga ni hein sera moi ça comme na pasi lo boso moi mbala kimi mais ce mobile comme na pasi moi sa femme elle est toujours là azo lokaka solution mobile na ye azo baloka plan mobile na ye ezanga ni beaucoup de biso papa conseiller on a conseillé bango rapidement et puis la solution comment beaucoup de biso rapidement beaucoup de biso beaucoup de biso rapidement s'il vous plaît beaucoup de biso papa conseiller wana akota rapidement boni ah nini papa yaka yaka nanu papa yaka papa yo benga pona makamba ya bilamba nanu papa yaka nanu yo nga nga s'il plaît papa posa kinya papa ouais ça piège yaka piège nini papa nanga si yo benga mamba chombo o benga na chombo na peso mambo ya bilamba yaka kasi ngoka yo to sola ah yaka fanda awa okay nga na bo benga na makambo te oui benga to benga makambo ya bilamba na chombo benga mambo ya bilamba ah ok d'accord yo zo luke pona nini bela zo luka pona nini Nicolas nyoso zo mona te et puis na lukio partout côté na côté tekaka yo ko lukanga pona nini mais o ko lukanga pona nini o tuna ngaki na luko pona nini yo pena ngwa bina yo ko lukanga pona nini yo ma makam nini papa yo na boya coopération nini binomba ina ye parce que numéro na to jure ngo pas ma grâce ye azamu ninga na ngai to ebani na ye soki yabiki akomo lukanga boye nga azo kopata ya muninga nga to ebani nga na ye mais yo mona te poni nga kile banzela na ngai na ndo tambola banzela nini parce que ya ba lukio tu place oteka depuis contact ya teka kana ba bisi ngo azo teka mikolo na sute ade place ko mikolo teka soki na Louvre oh mais makambo yo so banga na comprendre yo ta mais comme s'il y a quelque chose là vous êtes en train bozo go mega pe ko boni ngabolo ba ko lukela nga solution mais propre na so ko lukela nga solution ni ko nga na ko lukela ah yo zela ngai no na lukaki muninga o banga no na lukaki muninga ça va yo nde oyaki ko luka ngai ha yo ko luka ngai ebisinga nyonso ebisinga ketengane na boye makambo na ngai ezotambola te abike makambo na ezotambola te esika nga na monaki ke oza moninga na ngai kope na mine ezosimba te boyeboye okemwa mpanzi mo boye ezosimba te oyepa na ngai ngai nalukela o solution okulukela nga solution na banzela tokende nga ngai nalukela solution oyo alukela yo kutu mobali obotinga bana topede bamibale na komo olumba solo oluki solution te solution na alukela yo se papa yo nde olukela solution bana nga na pede bana nga mibale mpona ngotamino nde bosala babuzomo bosamino mibale yoka bino ona na susa bana ngai mama s'il vous plaît ma mère fanda na mama na ngai papa mais yo lobi oyisaki mwasi na oke 2 mois okende oka solution ne bana bakufi ne mwasi azolumba solution lelo biso ya lukelo solution on luka ye pona nini ye ne pas sa solution ozobenga oyo lukanga oyo parce que mto yebi nyonso papa nde na vanda na moni bomo sala nga baje bobimisela nga fiate na banzali bana nga bakei bino mibale nde boza mama grâce nanga posa soso na bafiate na munoko yo bino mibale botoza théâtre ate ok merci mama grâce pardon ko mama nanga na ngoloba te ololela mingi papa est-ce que bili kambo te parce que on s'azolela ti likambo zelo bika kati za capable d'olobango za capable d'olobango oui parce que zobomba ni lobaka kama mama mwisi mimi na mpimo wa swali na kole ngaka tena mona mama ya misho ok c'est que fona lobaka kanyo likambo zobomba papa bozo sola nini papa ngala zo sola awa akobi likambo lito inene papa bozo sola mamuno so toyoka mais ngala sola na est-ce que pas couple na bino me comment couple nini mais sur te bisa couple bino yo bende mpasi na lito na de pe na yo comme la vitesse wele mais là on a mis suspect
Yo mon angane suspect. Mais oui, yo beni la lito inde. Kokota awa montre ya biso to yambi awa. Suspect ni. Ngala solne na ye. Ya bike awa ko kate ko mona memo mo sa zolela. Ala makambo fanga loba. Est-ce que ça problème ni? Bon, il faut se rendre la lito. Tenga la tournier pas pour ni na tourner. Est-ce qu'il y a problème? Oh. Papa nazoka. Te, mission to zoka. Yo be au monument à mission mo pour ki azulumba solo et puis banemba ba kufi et puis a bombi oba oloto ba doto banani. Ya banganga. Voilà. Papa nakoloba boye. Ye azali muninga na ngai. Ngai na fande na ngai. Ngai na sala na ngai na moke. Na sokola bibembe. Oh ça la moke? Na sokola bibembe. Somta kufi, osokoli. Somta kufi nga na sokoli. Aluka kwanga na ngakuna. Me ye aza muninga na ngai. Oh papa. Non, non, s'il vous plaît. Fanda. Voilà, maman. Non, non, Zela, maman Gas. Maman Gas, s'il vous plaît. Luba. Non, s'il vous plaît. Non, kasi yango solution yango. Je kai solution yango kasiti. Solution yango. Luba. Ngai na sala na moke na sokola na ngai bibembe. Muninga na ngai ayepa na ngai. Mais eza musala na wote. Ayebisinga ke kasi masana ngai. C'est-à-dire mege bembe ba kusokola bembe kuna pa na ye. Nga ko memele bembe. Kasi po bien couple. Kasi tika na ba ko ba ke tolo ba. Yana lo yo memele ke bembe ba kusokola bembe. Bino mbale so buluka place mo yo sokola bembe. O memele ke. Ozo ba na lo mbale ke na ba sokola ba na lo mbale. Papa okomi ko déborder maman nga zo ba na ngana mema bango kuna ba sokola bango. Kasi o kate mala ba poani tika loba. So ebe lo tika loba. Mais loba. Ayebisinga yi o muninga na ngai. Nde na zabwe to sala ka kopi na mwasi na ngai esimbaka te mwasi nga tekaka mikate. Menenga teka mikate bongo kopi pena ya la pena ya kolala. Na ke koluka nganga moko boye. Ye. Monsieur. Nganga. Na be nganga. Na lobi. Est-ce que makambo moi d'accord maman Gas. Maman Gas fana na yo. Maman na chombo. C'est que yo ne mutote kinga numéro na ngaya. Papa loba, yep te précision numéro na yo. Yo te précision numéro na yo papa. Yo te précision numéro na yo. On a quel nganga? Na bi c'est bon ça va. Wana yali makambo na yo. Ti akeipa nganga wana ti aipa na ngai. O masana ngai. Briefing na zipa nganga bi singa banini ke. Fo Sikana lobati. Loba. Papa tole nenga iko tole. Na bi singa ke. Tole nenga iko. Na ye maya bibembe. Ngape na tali ke lokola nga na sokola na nga bibembe. Bon yela nga ka mwa 10 fois na ngai na ko pesa yo mai yango. Nani na soki mai wana na bande ko pesa ye. Tiko yango ndo je ko mai yango o kisiko ndo zo comprendre. Ya saboni tango anaposo mai. Saboni. Ayela nga ka mai. Mai o ayela nga ke ayela nga ba client na teka mikate. Bien son mai prière to bani. Ayebisa nga sambela na église ya Pevalong. Papa, pour nini ko bebisa ba comme église ya bato? O passe mai zobima. Papa, mais nini? Pourquoi ko bebisa repousse l'église ya bato? So mama bika ke no e uta na église nini ya Pevalong ke bato Pevalong ba yeba ta makambo to yo salio. Zoga no mai ni mai bibembe. Mais papa edio kana biso. Ngana ki ate pour ça bisanga ma. Mais non, mais problème c'est que autant di combo église bato pourquoi? Il faut que ça moi sinon clair que mayo zali mai oyo ya mai bibembe. Parce que aujourd'hui ça réputation église ya bato. Papa, ngama mwana zomo ngo italingaité. Italiote. Italiote na pena mani bale italiote. Ngai na pese mai bibembe. Nandenge yake ye moko ayebi ke nganga ebisa kiyeke ndenge ya ko travailler nango. Yo bato yebi na yote. Ngana yebi te ngana yebi mambu na yete. Ngana yebi ke ye ayaka ko somba mai bibembe. Yango ngana tekela ke ngana zwimbo.
soki mama na moti baso bana mibale bakei o soki nini yazo bimaso pona problème tena na yebi yango papa yono solution yono lukela sozobaza likambo ezanga yo yono lukibala bakende yono lukela solution apesa bana mibale sozoni yo lukela yo yena moto bana vraiment Maman Grace s'il vous plaît sikoyo likambo mama azobi oyo do yo yebi no do oyo yebi ka yango wana ngai nazala kaka na wana mpo nayebi so eloko mosusu teke oyo ye akoyebisa ngai oyo ngai nakoyebisa to ye akoyebisa ngai ye oyo yaelengaka ashema na yeke asombaka mai ya bibembe imatisaka mwa nguya nga mpe lokola nasalaka na moke so naosala ni yo oluka no mbongo na yo kele tekelaki kotekela epuis fo yebisanga mai wana soki mai no wana soki opesaka wana soki ya bibembe no wana soki mai wana eutaki mpona perdre bana mais yo moto olingo perdre bana na yo sikoyo eloba ere napesaki ye mai azwaka ne yango mais ntango ayaki lisusu nazwi mai napesi ye mais nakoresone boya nganga moko alaki ya na kati tosokolaki nasokolaki bembe ya nganga mai fai napese mai oyo apesaki banime napesaki eske oma nabosa napesaki mai ya nganga basokole nganga s'il vous plaît. Hey, maman, pardon quoi la bichon. Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ. Papa ça là, y'a papa, solution. Nini, papa. Si calme c'est là s'il vous plaît. Ça là mon pépé, s'il vous plaît. Papa. Si ma route na ça Ozan. En tout cas, s'il vous plaît, papa. On combien de fois que la race ça s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est là, non, mon pépé, s'il vous plaît. Caméra, s'il vous plaît. Papa, bon, il y a une solution. Je vais aller au solution. Ah, moi, c'est la muka. Mais yo des promoteurs marabout. Promoteur nini? Mutako luka solution za moi sina mutaki faire biso. Moi sina mutako luka solution comme tu niveau quoi ya boye? Ah? Mais siko likambo ya yoki. Yo ndo ko likambo. Papa. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.